bandeko ya www.congolokolenews.com. congolokolenews.com na souci ya ko informer bino azopusana na ba problème ya population bato baza injustement demi ba botoli bango ba ndaku na bango injustement baza bakolo lopango na site o akinkole melelo ba botoli bango yango nazana mama Florentine bozo mona mama Florentine eta onga na kutelie mama Florentine naza soko mokete malamu nzoto yango bomoni lokolo na ye babetaki bal babeti bal pourquoi kaka pozo revendiquer droit na ye eza lopango na ye moko o ba eko démolir injustement po ba bezaki na sia ba sous tension soki ba haute tension nzoka ndaku na bango eza nango mama mbote hein mbote mama ebisa biso ozwi masasi lolenge nini ekomeli ndenge nini babando nyonso nazomona boye mama eza pasi bandeko na ngai toza na mboka te ngai nde wa bino ndeko naza molakisi papa aza fonctionnaire papa na mwa pasi oyo tozalaka na yango tozwa mwa mabele mama ezalaka zamba na kotala biso muke na tie mwa studio nazovanda na papa na bana kaka nde tokendaka koluka kotangisa mwa salaire yango ya 50,000 mama kana sika msala bana bazobenga bazoyebisanga mama babuki mama nakokaki te koya toyi totali bana libanda okelele pa ya nani mama biso ke petit peuple nde bandeko mosusu balobi te bokende pa papa ministre bolelela ye ntango mosusu akoki kosunga bino mama nde tokumanaki na bana tokomi kuna tofingaki te tosavaki mpe eloko moko te na kanisa bomonaki baimage nde tomoni kaka nde babandiko babwakeli biso nanu babombe ozomona bino moko soki babenga yango soki bagazi soki nini na pasi wana tozosimbasimba bamir toluka moya kokima pamba to koyoka masasi nga kutu nayebaki teke nazoki nakozwi masasi nde makila ntango ebimi ebele na lembi na kwe bato mpe ya mawa nde bayaki omema ngai na kankokolo mpo balongolanga bamasasi oyo ezali awa oyo ekotaki awa evandi na kati nde bakendeki kobimisa yango oyo kuna epanzaki kaka lokolo wana mama natelemaka te natambolaka te nakokende opesa kri yango ndenge nini naza kaka na ndaku na bana tala bana mama pasi moyena loba mosusu eza te nabimaki hôpital kaka lobi bandeko boyoki ndenge mama Florentine azoloba eza pasi mingi komona moto mokolo ndaku na ye ba ko bimisa ye injustement botala na mwa mabele na ya somba mama oza mikanda mikanda nyonso ezali mama depuis 2009 na ba contrat nyonso ezali malamu mama aza na ordre aza na mikanda na ye ba contrat nyonso ezali kasi boni boya ko bimisa moto ko démolir penda kuna ye esuki pe wana te bafingi te o bake komona mokonzi na affaire foncière pona ko revendiquer ba droit na bango nde mama akutani na likama bomoni lokolo na ndenga la kisibiso ezwaki masasi epanzani esali libulu babimisi masasi omoni loboko na epe oyo ekotaki isusu masasi yango na mboka otoza wapi mutalo baloba te oza na raison te oloba te me bango ba kolo mabele ba kolo bisika na bandi ete bino bato mitema mawa bolandi boyoki mama aza libanda ndenge bozomona ye bwelelo tala bana na ye mama azwa bana mama Marianne zwa bana mama zwa bana ndenge baza libanda bozomona bana o mama Marianne azozwa bana o baza libanda baza bisika olala te bango nyonso bazobatama na studio moko mama Marianne Nzonga boye to sisana na yo mama aleli mama lobi azana esika te akokende wapi akosuka wapi ndako na yakangaki pona vi na ya vanda na mobali lelo azana studio bino boyoki bosimbami bazana ba droit bana mikanda na bango to komi na suka ya mwa lisolo na yanga na ye pona mokolo alelo kasi bino botinda ka bino bosunga ka bato akosalisa bango oyo tala lokolo na ye botala ndenga azata ndenga akomi lokwa mwa koko me mwasi kitoko makasi ngande na omone pembeni mama pesa liloba suka na bato ya mwa motema mawa soki ba osani pona problème na yo en passant to pesi merci pe na fondation Marie-France Chika oyo azosunga pe bandeko oyo merci beaucoup maman Marie-France Chika mama na pesi bino merci nga kona zaka na ndeko na poto te na yo ki ombongo euti poto
na kamwe nga kuna zana ndeko te wakenda komona nga kuna tindela nga ye nani kaka nzamba simbaka mitema bato continue ko simba bino to fandi ya mama pasi nana ko ya kotala tayo awa bakosa biso na mwa bapolo banini basanyo biso ba député mama pasi nana ya otala tangai kasi na yeko yoka o lisunge uti na poto nzambe wana amona bino pe akanisela bino merci na mbongo na yo naliaki mwa pondu na mbongo na yo nazwaki mwa aspirine na mbongo na yo nazwaki mwa transport ya kokende kankokolo pe akosomba takisi nzambe apambola yo mama obandi kasi kosuka te sala ya mingi pe koleka okozwa lifuta na yo mama merci mingi. Merci bandeko nyonso ya www.congolokolenews.com tokomi na lisolo tokitaki bongo na kinkole wapi bipai ba site ya batu basomba Dumont bazana mikanda basili ko démolir yango kasi topesi merci na fondation Marie-France Chika $1250 et komaki maman zala na ba apaisement komi tungisa mate bandeko bazwaki $1250 mais lokola bazala ki ebele ki likama nde bakabola ki ndambo 50 100 bakokaki kokabola na lolenge oyo tinda kite. Merci na bande konyo so balandi biso. Merci na Marianne Mafolo oyo azuba image oyo. Merci na ba internaute nyonso ya www.congolokolenews.com. Na invité bino pona kolata kitoko bino soboke na musée de beauté na Montréal à Toiteur 515 nga gudil na sina joye ba valise nanga bino sobola takuna tokutana na bino mbala ya sima toujours na kinkole tozo continuer sous émission Kimia Boboto Omabota Mabino. Merci beaucoup. Merci maman nzamba sunga pesa makasi Merci mama sunga yo mwana na ngai asunga yo ko bato za mingi mama baninga msuba za na hôpital na ba hôpital ba msusu ba bimi to sa ki abanda tongo po boye retard ba keke yi ko zo so bakisi. Merci mingi.